Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend, il y a RO émission, la biso, écoutez de la famille. Voilà vraiment la zanga kate kopé, ça balobi, yemoko maman la bango, hein, balobi poutine de l'écriture, hein, maman Belvi Candila, patronne, na pêche bambote pas pour zouami. Et puis la famille libota mobimba, to pesi bino bambote partout où vous êtes. Vraiment, bandekolanga, en toye kande to misana ngana bino vraiment balobi yo onanu o s'abonner te na kata chaîne puis ya famille Bota News TV vraiment au s'abonner au s'abonner au partager vidéo na biso au liker ko sala biso bien so ko s'abonner au kobo salate ko cliquer na cloche notification parce que wanande sika o eza que ce qui est monsieur Koti et Coco Melayo directement sans que o luka par-ci par-là. Voilà la famille. En tout cas, tu es allé to misana copier sabino d'information en balobi d'information sur le temps réel obama sur les réseaux sociaux babi réseaux sociaux et ya na makambu ebele yango na biso vraiment to ya wana pour na ka ko ya koloba so to moni likambu moko be ya koloba il faut to ya koloba bande kolangai la famille tolali tolamuki wana to moni papa Serge Niembo oyo aza moko ya biso ya famille Bota hein qu'on se le dise aza vraiment moko ya famille Bota wana eza toko mela ngombondo te pe toko longola yango te papa Serge aza vraiment moko ya famille Bota mais aza pe artiste comédien a joué kana pe na ba chaîne ebele to monaka na ba chaîne ebele bandikolanga mais azalaka ya famille Bota. La famille est là qui ba rumeur to pe ba nungu ebimi na réseaux sociaux tout le monde va me dire quoi mais ça n'a que ça là bacheli biso ke papa Serge Niembo a quitté famille Bota a comme bisika mususu alingi sous famille Bota te mais aussi longtemps tozomona papa Serge azana kati ya famille Bota film na biso ozo leka azaka toujours na kati ya scène azanga kate mais lelo to ki ba nungu ebimi ke papa Serge alongwe na kati ya famille Bota la famille en tout cas bamakambo ka ndenge la biso ozomona bovandi ka boyoki ka pum ba lâcher lo moko boy bino mo bokambo papa mutu tozana ye mutu o jouer na biso directement ka ko alongwe donc bamakambo ba information de bazwela ngo te ba raté et là ka manka ba vie et aka musana ka ndenge zo kindila en tout cas to comprendre ti bandi kolangai pourquoi tu dis ngana ya koloba na ko pesa ba vie na to pe na ko pesa bi information oyo c'est liboso ezala ki Lisa Tomoni komba Lisa nenge tangami awa Lisa ce qui est grave Lisa ko tabande ko jouer tabande to bande ko moni na ba film te mais papa Serge to moni présentement aza na ba film na biso mais balobi papa Serge alongwe na kati ya Belvi TV avec sous na kati ya famille Bota te la famille boyo kamakambo yango bomoni ngalelo na yi la famille eza passe eza passe pe mawa na ba chroniqueur to pe ba youtubers oyo lelo ba to pe ba journaliste to benga bango o ba na bango kaka pona ko zo ba vie na bango bazana na pona ko kabola mais aussi longtemps na ba mission na bango bazo sala bazo ba tozana besoin bazala ini tozana besoin mais ba contenu na bango ya ba mission na bango eza ba contenu moko ya ko kabola bande ko langa na ko tira bino ba audio bo meka kolanda mais na ko pesa bino explication muke bo ka no explication na ko pesa bino par rapport ya likambango et puis na tira bino ba audio to na tira bino ba dongana bino to yeba qu'est-ce qu'il s'agit de quoi ezanine ndeko la biso ya mwasi o apesi biso a sala émission na ye alobi que papa Serge alongwe na kati famille Bota avec na famille Bota te akomi epa ya ana ndeko na biso Sandrine TV j'espère que batu mingi pe bayebi po ayaka pe na vision moko ya kozala lokola aza na famille Bota aza bakuka mais batu famille Bota mingi batimbela keke no aza abaku dans le lopenda a confirmer la kande mingi bayaka ka bongo bayaka na ba système ba déface sikoyo aye koloba ke famille Bota papa Serge Niembo a quitté famille Bota a quitté famille Bota te a komi na ye na epa maman Teresia tout comme ça bande kolanga pourquoi aye koloba bongo ezanini papa Serge aza a joué kana kata famille Bota na Belvi TV
aza moko ya biso famille botaka ndenge alobaki mais ajwaka partout tomonaki partout et puis biso nyonso toyebi na monde ya théâtre partout baobenga bino ata bolobana na motu wana te so batie bino na scène bokozouer. Alors il s'est fait que ndenge lelo afungola parenthèse moko boye bapapa Serge malgré que bajwaka na kati ya Belgique baza bafamille libota bazalaka ennemi ya bacomédien te. Et puis famille libota bazala na posa te bato baza o bato yebi ke baza la famille libota bacomédien o baba famille libota bazala binemi na bacomédien mosusu non toza wana te famille libota toza kala te biso famille libota notre rôle c'est pour soutenir notre maman Pelvi Konzila patrona eza nde bino nde babakuka bino nde mutu boza na baconfusion wana botia na mituna bino mais biso tozala kuna te toza wana te mpona lelo tokabola papa Serge parce que aza mutu oyo esenga il faut jouer partout et puis ndeko na biso mwasi alobi ndenge papa Serge asali eloko wana biso tokosala ebe miso tokofinga papa Serge or eza eloko ezaka na ngambu na bango ya bakuku nde basala makambo wana donc bazwaka makambo na bango mabe bazwaka balakisa biso yango oyo ya bango babombami la famille likambo ezalaki nini mpo tokende mosika te papa Serge babengisa ye bakende kojouer et pas grâce je crois grâce luzolo bazali kojouer na baza na même scène na mama Teresia mwasi na mobali bajouer pe très bien quand ndenge ezalaka bajouer na bango normal to baza mpe na problème te bazalaka mpe binemi te ozomona baza mpe binemi te même Belgique quand il a pendant la ennemi à Moutouté, bien de Bulkabo combattre. Alors, ceux qui Belgique quand du coup avaient ennemi à Moutouté, bah on m'a déclenché la guerre et pas les bons boni. Ah, Luka a créé le mot jamais. Et comme ça là que na scène ba joie qui Maman Teresia ba yambi une émission la bango mon ka battu baba kuka ande ba mesela ko se émission la ba ngapi na ndaki émission wana ti. O ba yamba ki. Donc qui ka ba dire oh pas journaliste oya bangwana mususu wana alors bayamba qui est abandi ko peut batuni témoignage na e contre papa Serge nde ba mona ki l'émission ba sala ki maman Thérèse à répondre et dès que papa Serge dit maman Thérèse à répondre que tout cela qui bien papa Serge un problème té écoute papa Serge a bio na mon chaîne ça va na s'abonner na chaîne na yo et puis à tout nier bah ceux qui ba émission asala quoi kumisaka belle vie papa Serge alobi likambo na kutina asala ngo avant ezaki te ke avant ko ba makambo ye anga na sala kiam voilà maman Thérèse a mutu à répondre na émission la famille alors ndeko na biso moi si aye koloba papa Serge ba lokwa ba mikala il faut ba tika vient le papa Serge à comprendre vie yango le papa Serge le a vie opposition na ya habité. Il faut le loba s'abonner na ba chaîne ba ndeko na bango bon bazan wana té donc la famille ça fait très mal pour la bateau bazan wana pour la ko diviser mais soi-disant ba journaliste ba tangeli musala na bango ba tangeli yango penza donc différence est entre bon ba chroniqueur na bateau bazaka ba fongoli caméra sans que azwa moi lo mo bagage mo ya musala ki journalisme donc différence est entre bango na ba youtubeurs o ba yeka ka ba yebi na bango déontologie ya monde oyo te différence est la famille botala la papa t'a dit ngala pande ba sala ba émission là-bas o sentir que o aleki na bas de l'école mais au moins mutu mo boye pas leki na bas de l'école à l'équipe na monde qui journalisme atangi tout mais a continuer ka ndé mona bato pe batangeli monde batangeli pe qui journalisme ngoti hein. Il pas continuer la ben on a pendant que azan n'a pas ya vandi na épée makambo besoin ngo bongoti ya créer na donc et moko ça fait très mal na soni la famille sans plus tarder non tient no bola na ndeko moi si bola de na ba dire na ye na bola ko to tia ya Thérèse nda bande ko ba po Thérèse to tient na mpandi to na posa tino le bano ya ndeko moi si par rapport ba dire ndé na beteli bino moi histoire hein ce ko to na nous de comment si na wa lobby et à passe et à peine passe la famille boza tolanda problème
Serge n'a aucun problème avec Anna Chika Theresia. Un problème Anna Chika Theresia. Un problème était, mais puis nous, t'inquiète, pour créer un problème. Pour ça, on les camboumi. Pour créer pas Serge problème. Pas Serge n'a aucun problème avec Anna Chika Theresia. Serge n'a aucun problème avec Anna Chika mobile. Passer pour s'abonner pas à un téléphone avec ton sommet qui pour passer à s'abonner pas à un faux à tout na binon zela bino baba nani ana teisa za actrice comédienne ya RDC as actrice comédienne ya nani ya RDC chose grave hier na moni ya ana et pas ya Jérémy Chabani onani cinéma so Jérémy cinéma officiel Jérémy Yeyo ayaki na bio na dynastie Jérémy Bagage lelo Jérémy aye na système ba cinéma akute bino na kiti ya olala akute bino atire bino ndeka akute bino ya konimba ti asali deuxième chaîne ya cinéma atiki bino ka ya konimba bolamuka mokoni bocomprendre mokoni visio eza te bocomprendre mokoni ni Jérémy wana récupéré na terrain bocomprendre eloko te botikala kaka batata wana basaka bino batindika bino ti mokoni ya ana zene mite bino tobaka kofinga nde boregrete na mintu parce que baserge na ya ana baza bien ntango famille bote elingaka boye bazwi banjour baona so kofinga baserge ya makambo ngo midaloba oyokana quelque part pesa bien za hypocrite a mwa mobali baserge po s'abonner pa ya ana telefone bino tosombelaki ye po baserge aya kosabonner pa ya ana fo famille bota bozoyoka donc mutu moko boye aye kosala émission sans pourtant mutu moko ya famille bota asala émission sans pourtant mutu ya famille bota moko aloba donc so tali sur les réseaux sociaux omona esika moko te mutu moko ya famille bota asala émission alobi makambo o afingi papa Serge donc mutu moko te mais directement ayembala moko papa Serge aye nemina bino te po papa Serge asabone na chaîne ya Anna. Est-ce que facile a bien permission et où tu wapi la famille et là comment pour le babon oyo qui nous tout directement quand yo fongoli live na yo o fongoli émission ba mon papa Serge ça la émission n'est pas singa ba nanya lobby ce qu'on bata modèle à boye babi bien un peu ba journaliste c'est la honte hein c'est vraiment la honte au moins pas s'illiciper. Donc différence na ba youtubeur zo ba ka ba fongoli caméra ba bandu ko loba ne exact eza na ngote la famille bozo mona mondo tozo kende donc pour na bango ba papa Serge de bazawana donc belle vie a inisa bona na batu belle vie na zo tindika bango est-ce que moko taloba ki na boya ko kozwa bango bo kramika na batu moko boye o azotinda kabino bo finga kabatu bo sala kabe miso bani bino ba papa mikolo bongo lelo papa Serge à comprendre bandeko batu moko réflexion na ebité so pena batu moko ba réfléchir ce qui façon na bango ya koya kolela mbongo na YouTube ce que ezaka c'est malheureux pour ce genre de personnes ou ba bien ba journaliste kasisi musala a peine diplôme et ba journaliste c'est vraiment malheureux. Comment internet on kenda bon mais bon que non ma bien en tout cas sur internet kenda bon la bino bato botangeli musala oh et qui journaliste oh boy na YouTube boy na bon en tout cas bon ça on ma bé ma casse il faut quand même différencier entre bino bato botangi na bato batangi te il faut faire quand même la différence bon bato batangi c'est trop dire bato batangi qui journalisme te. Parce que yo zomi bien nga na journalisme na tangi na zelo papier mutu journalisme o atangi na zelo papier bazana ba déontologie un journaliste un vrai journaliste a coquille jamais quoi na fausse information ce qu'on bino bato ba journaliste boye na monde à YouTube o le boza kata na différence mo boye na ba o baza ba YouTubers boza pe différence te do bino pe beaucoup te na bino ka na monde wana ba YouTubers. C'est vraiment malheureux. Ça fait très mal. Bo baby ça ba oyo ba tengna facile ba ville ba papier bo baby ça musa na bango. Bo baby c'est musa qui journalisme. Bo baby ça. Avec vraiment kimia. Pe azolo bango eloko kam singa.
alors avec audacité, avec force, c'est comme si que ayoki déjà mutumoka famille libota o balobeli papa Serge to eleki na ba réseaux sociaux o tel au monde émission monté o ya muta famille libota sali alobi ke papa Serge alobi boy papa Serge qui ko s'abonner na chaîne ya mama Teresa papa Serge ataka muta famille libota pour mutu moko ta seli émission bon mutu moko peta lobi na ye mais ya fungoli ka caméra na ye pour na mama ko loba makamba bongo pas ani ka ba vie azoni ka mbongo na YouTube directement comme il faut s'adresser pour passer à s'abonner à la chaîne à la fois la permission na bino qui vous a dit nani lobiango ce qu'on m'a cambré les kaka apana bango ba jomba coach sont pas na kata famille bota oh bon mona kaka boy ki ninga lobi bon mona kaka ndi papa Serge sali boye ba ko baloko finga papa Serge est-ce que mission ngo coup papa Serge mtasali yango est-ce que makambo ya ana lobi na télévision est-ce que to yo na papa Serge to ya ana mtabi mission est-ce que bisika ba solo la ki biso to yo ka kian pour ba to ba ko la papa Serge be mission er moto réfléchissaka er moto za la pebe intellectuel et le ko isa nga passe pour yo tangeli yango yo mo tangeli yango zala quand même différent ba to ba yebi ba za déontologie ya ki journalisme té mon tabili so eza papa Serge eza kutu eza ya ana te ma Teresa et a papa Serge j'étais m'te ko lobango ce qui papa Serge pas lobaki ya solo et avec na bango place ba na tournage parce que là on est celle qui ya ana a ko beta ngo li solo to journaliste moko ya baba kuku wana a ben si ana pas solo ka makambo ta très au niveau c'est trop bas c'est trop bas c'est trop bas c'est trop bas. Est-ce que papa Serge a un problème il y a Thérèse non alors ça non poigné à moi mobile et puis ce qui est grave avec kolobali sous ba maman Moseka ba nani atangi ba papa Serge et papa Alain mabana est-ce que bon mon papa Alain mabana mon na ali moi kabo qui vous a dit papa Alain mabana ba jouer partout ba jouer à bisika nyonso yango mon likambo elobama ke pa Lisa longwe Lisa boy Lisa ba sale Lisa ba monsieur belé suka le ba moni Lisa siko le ba créer papa Serge Lissou pour ani pour papa Serge ka quitter un rejoindre maman Thérèse ba solo na ba binemita oya ana azabongo azaka na poma mututse bino moka bo se contredire côté msou ye Thérèse binga so opesinga mbotete opesinga mboto budenga pena ko budo sko mutata na poma mama peut-être ko ouverte alors makambo na bon point ye kaka journaliste na zongi sou pour dire que atanga pena za la bon na peka le kwa ana to visa bon oti mo peso bude na budo pe to kena onka bon mais azana poma mutute au moins te que quelque part bato bazana mututo ba Orlando muto pa za mutu penza ta baku o pena za mutu ye ba ko comprendre directement bo ça msalango bien ko ba chronique à famille il y a ceux qui a babakou bo ça msala bien bino mo kaka bo ka bo kabola batu bana ba ba kabola batu bino nde bozana molimo kabola po bo chikala yo ke bo chikala ko yo ka mukolo moko te ba ta famille bote to chronique à famille bota a sele émission pour na papa Serge ndenge ba solena mama Teresa a se bo yo kate mais au contraire bino bo sala ngo so bo monika mutu moko ay ko jouer ku ne pas na bino bo tielie ba panneau bo pese 15 minutes à loba 15 minutes ana ko loba ko zanga ko tanga komba belle vite na ndinga mabe kune sala maka mais si bo mona na kata belle vite TV ndeko moko ayesika ba pese micro loba atanga komba sila et ça la matin donc et ça la matin pe tika ko sala matin et ngola seke makambo bino bolinga boloba na kata famille bote ezande pa na bino moko bo tika ko leta biso na makambo to zaka kuna te to zaka na pete pona ko kabula ba to tika ko kabula ba jamais parce que da musana bango o ba lela bon jouer capable belle activité pour belle vie pas kangara ba comédien te atika bon ba libre atika ba ça ba chaîne na bango ba libre oh le baki papa Serge boza mikolo bokoki osata Jérémie aye asali ba sebena na kangi bon ba grâce nous on ba sali ba chaîne ba tebe ba c'est ba chaîne bon papa Serge bezo kangara bon te bon se ba chaîne pour dire que bezo tika ko kanga mutu moti pas dans temps wana te ceux qui ont mon conviction c'est que ça chaîne na yo o que no yo jouer na belle art production jouer pe kuna
eza clair. Alors botika koya koloba makambo eza ba fausse information na réseaux sociaux pour ba vie. Bo ça musala no comme c'est faux. Bo ça pas musala malamu. Au lieu ko créer ba problème moko boye, yo créer ba polémique moko boye, ya makambo bolali noko la muto bité. Tikana de lobe na lobela. Aussi longtemps ceux qui pour lobela papa Serge, papa Serge na bo suka bo mais botika ko cha komba famille bota. Que famille bota so ba yo ki ba osela ba lobela papa Serge nani ko sala ngo. Papa Serge c'est notre artiste. Papa Serge azana kacha famille bota to tika jamais. Toi la temps on a té. Puis to tala musala maman la kende liboso, il faut azana ba artiste wana. Donc on est bien beaucoup ko créer des beaux créer ba matière na toi la tina na ngote ezaka soué na tout zapé pour ça la bisoté. Yo bo ko combattre ba vie na makam nyonso. Boko mo ke no tina ndenga molili to yebi da nyonso. Te ba comprendre bo longa te boze belé. Voilà famille bote en kana yaki ba o ba moni to les bino bo limbisa bino. Quant à moi je vous laisse, je vous dis bye bye.